bien voilà, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux devant vos écrans pour suivre déjà votre émission préférée News des Kino avec moi Betty Masengu sur Libanga TV et Canal Future One. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée. En tout cas, merci pour l'attention particulière aux mes fans, mes fidèles. Merci surtout pour la fidélité et la confiance que vous me faites à chaque fois. Et en tout cas, salutations spéciales déjà à vous. Là, je pense à la joie Amado Pichuna, l'hymne national. La joie Amado Pichuna, maman sociale na Katia France, na Paris, balobi yonde bango te quoi. Bazwa nyonso na kabeli bango gratuit. Ya kabeli bango ya ofele. Batiki na la joie Amado Pichuna, l'hymne national. Et de gros bisous à Aya Noël Kikiani. Aya Noël Kikiani, ainsi que maman Titi Kikiani. Je pense aussi à Victoria, Noëlla, à toute la famille Kikiani en tout cas. Salutations à vous. Hein. Merci beaucoup, ya Noël. Donc, je manque même des mots. Hein. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a vraiment le grand frère des Papa Davon Bama, donc il y a Noël qui est un beau-frère dans la Katia, London, donc en Angleterre, salutations à vous, il y a Noël qui est nous vous aimons beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, salutations déjà à vous. Et je pense aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Salutations aussi à donc Walobi, Yemoko, Roi Prince, Nakati à London. Roi Prince, Batope Basimbara, Betty Masengu, ainsi que Fondation Betty Masengu. Voilà. Je suis avec Gusta La Rose, Maman Zouaka. Donc, Walobi, Gusta La Rose, Mouto a kangi na monde internet, Walobi, j'étais quoi. Ya le baramuta leki azate. On est dans un point de vue, surtout dans l'émission na Santa Bois Salara, donc, no comment. John Lubila l'exceptionnel, na 4 États-Unis, many exit yoebi ma solo, n'est-ce pas Blaise Kava Igwe. Donc, on a Katia Kenya, champion Kayembe, de gros bisous. Gusta La Rose, Maman Zouara. Bonjour, bonne santé. Santé ça bien vraiment. Non, puis ça ka ba fan nga tumbo te o balinga La Rose. Nga yo capitaine de l'équipe dona na pembe na Betty Masengu Quid Mada. Na ye wana vraiment na lingi bino ya trop. Naza vraiment bien malgré ba fan ngai jour anniversaire, bo benga tate bo souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Et ça l'a bien été, mais je suis là. En tout cas, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Gusta La Rose, Maman Zora. Que du bonheur pour vous. On a yembe la qui au santé mungongo. On a encore tapé studio. Na ebisio. Oh, na batu musuba ebo yemba te bo yemba. Vraiment. Olembo wana sela ta commerce ta teka ba ketch. Musu yemba. Bo yo yemba te poali. En tout cas, c'est pas Makasi une année de plus et ça y vraiment qui tourne Makasi. Nzamba bate la okandezaka. Gusta La Rose, Maman Zouaka. To yambio yebika même ba fan bolanda biso ba monika ba noir e beta mi na plateau et la sara que couleur moko ya compassion, il y a deuil et surtout Dadi Kitamba la waza grand artiste comédien ou Oti Kabiso ainsi que consoeur nanga na lingara mingi Evelyne Camo Lopez donc Maman Lopangu na quand ça sous émission na yambae en tout cas c'est vraiment une concert oyo aibo solana batu azara minene te mais ana kitoko ana taina ya bien loka ba msute bilongi mabeso bengse na émission olinga te osa minene mais ye azara ki bongo te donc et pesi vraiment rappel les sons faut qu'on a bien abatu et ça parmi ba qualité on a trouvé et pas un concert nanga paix à son âme Evelyne Camo Lopez et mes condoléances le plus attristé à sa famille biologique ainsi que famille nae mobimba o bisoto zape ba collègue nae Gusta La Rose qui sangwani sala ki ondengeni sango wana ya Camo Lopez esala nga pasi ya liga esala pasi surtout tant akufaki ezaki na bato ebele ba ondima te ke Camo akufi Camo Lopez taka ndinga lataka ta ndinga pesaka donc au moins que vrai chéri yo mais mokili ya nango ka mabe o comprendre Camo vraiment apesi biso pasi na motema donc
toyebite c'est que topé Sahara maman pas Zambie pour toyebite vraiment ça qui bien te ma Betty Masengo. Donc mes condoléances à la famille nae oh bah la Camou Lopez on est ensemble donc to les la bisonyo sur longo et ça la passe. Voilà. Moi il y a Dadi qui tambala. Dadi qui tambala pe tomba bien koufi et ça la passe. Pour Dadi a bella qui hein. Dadi kotala eboe oloba o Dadi te. Dadi a bella comme pina mukie donc on a temps pour se changer hein. Surtout na ba comédien ba to théâtre ba to koufi belé 2020 on a ebisio et mabe et koti suna ba journaliste to kende wapi donc to senga ka tata Nzambe yo kele biso mawa Dadi ki di kambala pardon denga komaki et a passe et belé ba lobi na bande na bango et belé ba lobi o Dadi ndinga zawana ezaki sida muto bibomi mususu te ba tchela ki poison temenga yo ki akufi na cancer ya estomac. Cancer d'estomac, je sais pas, ba fan bolanda biso to moni même ba tebe ba public yango moi également na public qui peut ba bi akufa na cancer, aza na cancer na kati estomac ya onde muté bomi. So sida ngo su se utu wapi. Eza passe misuba lo ba te ba moto na bango. Ba moto na bango yango moni ke sacrifice sengi bongo. C'est que ba biso ba la rose pe bolo ba moto na ngai so le na kufi na suetango te. Eza passe. Donc to linganité ma beti to linganité kamo Lopez okomona ke o akufi so pe malade ni o ebite ba jaloux na nini bazaki na sima et kamo na yoki ki ba bokela ke mbaso ma beti parce que ça fait vraiment un bail ngana Evelyne Ezaïka de temps en temps mon WhatsApp au côté ma belle ça va bonjour boni afuna ya mon émission et mon intenta la to solo la bongo et ça là que ba plan du temps na epé ba no permettre te na wanga na yo kara que non semaine mo bo Evelyne aleka ki na émission te azaki na mbasu peka même semaine on ande yango pe mbasu ebomiye de to yoka ki kande batu ba oloba ba misusu te bata musala ba misusu te mbanda na mutu abwa keleke je sais pas mais tango omona que leçon ni nozo tirer na kati wana omoni kota ba comédien de bazo kufa ou ba kesu ba journaliste ozo tirer leçon ni leçon on a tiré za nini donc na vite en tambola yeba ka foza na miso aigle omona musika o comprendre biso ba journaliste pe kuma mambo ebele si na yoka pe na famille na yeke za kimbasu ndi batu ba oloba mais so za journaliste foza la pe maile po mibali ebele ba envier yo mibali ebele ba luko mana bango musupe roza la na mobala mutu na tanga yo kinde se mana gusta na la ksanga nini ndenga sala be mission na obwa kele mbasu a kufa do mamboze belé fo yeba osa nini na vie ya onde to sala ba santa buto amayele mobali nyoso te kana ona ola la libanda na ebeta dam ne ete supe ba tindia sa nga likambo soki oza artiste fo yeba ndenge nini otambolela yango mona ba artiste musunde bazala wana ata maya mutu ba omela te oyana poudre na ye ayena fode te na ye ayena babilone nyoso osela ngo ye moko. Même si miroir na yo na monde arotozeza mystique. Kopesa mutute ndeti ngala rosa sona osela mamnanga na opia mutute. To ebite mbaso ane uti wapi timbaso ya. Ponga na ebike mbaso za mambo bato mitema mabe. Voilà. Ya mambo bato mitema mabe to ebite. Alinganga mobala mutu ou bien ba bwakeli pour na jalousie. Pour na journaliste musu jalousie eza Betty Masengo kwit makasi ka ndengo kanga na YouTube boye o ba ebi Masengo muto boya ngwati oza no sala émission ba jaloux baza donc elonga na loba faut oza prudente c'est ça. Voilà. En tout cas, ils ont vraiment leçon malade moi Augusta da Rosa a tiré hein donc et puis ça m'a les peine à battre sous bozolanda biso mais Augusta la Rosa maman zwaka bande ko bazolanda biso mais tandenge basango ezo panza na baloba onka so muta kufi ba sango panza na mutu beta li solo na ndenge na ya to eba ki ete o na eba ki e azala ki boy na malamu na mabe ebi marakaka mais pour na ndenge Dadi Kitambala uto tika
koleka biso bato mingi balobi ki non ba comédien ne balobaka bi careful en anglais ça là vraiment attention, faites attention, donc ça l'attention mingi parce que ezana clique moko ya bato mutu ba ça la ba jiwana est-ce que c'est vrai tous archives bon clique ezala nango kaka o comprendre dadi qui dit kambala tango abandaki kobela febo bando sali c'est déjà bien avant tobo moni muta ku mais na moni ça ya bano qui rendre visite a publier pas là que moi quelque chose on va que ba négliger que tant azaki de son vivant bon ko négliger tant azaki vivant na ebiti ezaka nini omona kotala mutu ya nango mabete tant omoni mutu ana eta na te tout ça lelo mombwe il paraît bando singa maman livre mbongo abande ko beta bango boye o comprendre bon ce que tout monika ke tangwa dae ba yele mbongo sopende nini il paraît famille ya dadi baboye mbongo wana nde tozoyoka mais makama mbongo ngo pe bimisi mobulu na landaki mama Denise pa pese bon ça $50,000 o esali bitumba moko ebimisi bitumba moko yo sakanate toki koto bazo beba na mabe o koto ko welela o yangai yana sens te bo wela ndeni tant que muninga so bela monda a ofuyeba si dezali mambo ebele ezali poison ezali elo esalinga pasi ya dadi kitambala ndo aki mutu mwa ndo sola bien nazala so na ye pe na boui na kuti vie nanga ave na ozanga carburant vie pianga mwa transport dadi ando pesanga lelo yo atiki biso ekei eza pasi Nebite eloko nini po bana pete maladi ni la beli dadi akonda ki ondima te ke ye ya biso ba artiste mambuza ke beli faut ko mi batela. Voilà. En tout cas, on a peur aux raison pour Dadi qui tamba la mouton sur Iba arrive mon à faire play trop na ba petit ba vieux ba master do ya ndo kabulate. Bolana même ba témoignage ba actrice mususu nde ba ole la ba comédienne mususu ba ole la vie azaki so ay uti voyage hier aux petite nanga yara. Ale petite nanga simbio ale toke ba ke ba o ba melaka masamba ba ke ba meli o pa ko kabela boy. Donc azaki vraiment à faire play. Donc et puis ça s'appelle les sons hein ba qualité wana malamu quand même ba comédien musu ba copion yozala bien mais na habité Gusta la Rosa bande ko bazolo na biso poto kende vraiment ko chuter conseil ni ko pesa na bande ko bazolo na biso et surtout na matanga ya Evelyne Kamo Lopez au déjà programme ezo salema bientôt toye ba programme jour ekobima bo la na pe image na Libanga TV même na Canal Future One na ba journaliste ba ozala dispo ba kende ko zola bino ba élément et puis na matanga ya Vie Dadi na habité conseil ni ko pesa na bandeko batikali et puis na ba famille na bango o lelo ba perdre ba être moko cher yango na vie conseil na pesa faut za sage babo maramutu pourquoi ba secret na yo o lo bango pa batu mutu mususu mona lingi yo te tango bimiselo moko boya habité asalelo plan petango bomo yeba pété donc conseil na pesa ka toke bana bandoka gentil au mona mutu mo bo sala ko mabe mazo s'approcher yo asalo mabe lobi ya senge bolimbisi ami kitisa me oli o seseti oboma yo toza la pris dans ma kasi mboka eza nango soubiente o nada lobi abi bomona ete bato musu ba mo publier bato publier mutakala po ani na linga mutu ana ta sambusika carrière ebeba ndeti ngala Rosa boko kanga ite le ti lobby eza mère nanga Queen Mada akanga YouTube ya dega sage kakelo na lobangwana donc faut singa nzamba pesa ko mayele na sagesse ndeni otambo na vie loyenge na ona tina te pona bibi ke ba artiste mususu loyenge tango azimbo ngabosani nzambe kobosa no bosani nzambe mambo ebele yelo ya mabe ba poison babwa kelombasu basala boyo muna ka ola ta bien na omisala lo mwasi kitoko lokwa Kamo Lopez wazaki soka lati oboya ete sagesse ezalaka baroya pe ba servir yo pe bilo mo boliete bomona ba pasteur te pasteur akoma pena na mai na ye aote aoya na micro na ye mboka eza ya kobeba
sage kaka donc bat noté bon vous a sage na vie conscience na morale et salaka. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup, Gusta La Rosa. La joie Amado Pichuna, l'hymne national. Moi, je suis kitoko. Personne ne bien. La joie Amado Pichuna. Yo penga la buka mabolongo yo papa nzambe. Pambole langa la joie Amado Pichuna l'hymne national na mobali na ina bana na e en tout cas batte la bango pe bando kikuna na poto ba mona bango te quoi ta on a buka mabolongo na nga na sena olo banzambe pambola ya Noël kikiani donc na kati à London donc a pambo mabando ki à Londres ba mona ete na moi cinéma mama titi kikiani na bana na biso kitoko Victoria Noëlla bango nyonso kitoko kuna na ba famille kikiani mobimba. Donc na buka kama bolongo na alo batata nzambe pambole langa mama kati bakisa bando kya kid ba mona ete quoi Gusta La Rosa ta bando kya kid ba mono te mikolo ko mika bongo bando ki ba mona ngate ata ba ke luka ba mona ngate quoi ba sorodiongo ba mona ngate eza pasi ya pasi to kende wapi on dit tango o boma mutu yo tika na vie bambote nanga vraiment na Paulo Kitunzi de Bundes babi Vogue mona poto akala mobala ebo lata lekinta banelengi nazawa na pona bino mona mi olish makwaka nyama na morana liborantama place oza vraiment ba bisous ebele na pesi Christ en vie babi garçon soit grand garçon Pierrot Kabila vitesse à G Khalifa @business nazawa na pona bino na lela bino ya trop merci beaucoup numéro nangezali plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 22 707 na lingi bino tellement ya trop vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gusta La Rosa Mama Zwaka donc capitaine de l'équipe. Little That's all for today. See you next time. En tout cas, I love you so much. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'ingénieur Dave Moubama. Daddy, merci pour les images. Le papa de Joyce Davlin. Salutations à vous. Salutations. Chapioka Emena Kenya Blaise Kava. Nakata Kenya wana ya Noël Kikiani nakati à London. Donc, on a Maman Titi Kikiani, famille Kikiani Mobimba. De gros bisous à vous. Roi Prince nakati à London. Salutations à vous. Et bisous donc à ma maman chérie, maman Katibaki, c'est la fille de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, le ministère Amen, puisque maman Bouka ma bolongo pa bonde la pona salabana na. En tout cas, merci beaucoup à vous tous, je vous aime beaucoup. Et d'ici là, pour tout bien et surtout, n'oublie pas, donc mingi, il faut s'abonner sur Lubanga TV et Kana Fetuwana. Donc abonnez-vous massivement sur Lubanga TV. Je vous aime beaucoup. Beau savonner. Aïda beau savonner, beau s'abonner, carré, beau s'abonner na Libanga TV. Donc voilà, c'est juste pour amuser la galerie. Donc beau s'abonner na Libanga TV, toujours avec Betty Masenquin Mada. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Prenez bien soin de vous, n'est-ce pas? Ciao.